Vous allez le Oyo, dans le roi Mini Congo, parce que peut sa déclaration d'ailleurs, elle dit réellement que le bateau, moi n'importe Cavadio pour Fabrice Zombie azali roi. Comment il est Fabrice de Vabok Zombie dérangement au côté la bateau na bandako, ba militaire, soki lukuta, bokomat. Yango lelo na loba ke non na koloba passer na lobi na lingara, o bolobi trop, bo fingi trop. Moto na moto azaka na eloko na ye. Ngai nazali leke ya mwana kasi ya ba mini Congo nyonso o bakufa baza neuf mini Congo akotaka na pouvoir oyo asala kana délégué na ye eza ko kamwa to yo komona délégué basali na gitwaka Fabrice Vabok Zombie akoma mini Congo lelo national yo komona na kisasa wa potumba ndako na ngai ya tumba abrila biloko na ngai tu ya pouvoir muchuchu azana ngona nzoto ngai to botami na yete mutoza kutimete ko yamba yo président fongola batoy oyoka wana ngai lemba na mutela mutunozola ba mwana kasi ya claver kitwaka na yawa kala na zawa pona ba démarche ya mutu wana sala yo président de la république Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Beton biloko yo tika biyamba yamba mutoza groupement te asa de terre te ko yamba wana visite bokende kuchuta na ba secteur asa pe musuku te soko tali mbongo na yo soko zanango ba congolais to zotelangana mais fongola ba église fongola ba compagnie bato basala mais jamais ko jama nduki awa yo ndeko opesa ka manduki akitaka na wana secteur gibol na territoire ya Masomanimba yo muto opesa ka mituka yebaka pata lelo sukisa to mbongo na yo liana marque na yo ngai to botami na Fabrice de Vabok biokote pona yo ka babino obotami o ngai za manjika mais comment République démocratique du Congo, ville province de Kinshasa, Moka Bakoko Batikela Biso, Bonda Ekolo, magazine d'actualité. Pour que nous bino l'autre, nous partout pour comprendre la réalité, mais sur les cas, la Katia Mboka na Biso. Le là partout sur le Tambo, la Katia Congo, comme un problème très sérieux, très sérieux na Congo. Nous tout ayebi yango, les cas likamunini, nous bebi Samboka ou likambo, Yamabele, na likambo ya course au pouvoir. Tout simplement, le la partie est ya mboka, Congolais moroté azana esengo. Congolais sozo azoko lela, azoko mituna. Mais Nzambe, pourquoi pesa kabiso bomengo ya boye poto mona nango lelo pasi? Nzambe, pourquoi la bota mara Congolais pour nyoko maboye? Mon côté c'est faux, ça ka pas bota ma Congolais. Et mon côté asenga ka Nzambe pesa biso bomengo to zanango. La bota lelo la partie est ya mboka. Comment est-ce que bande ko Congolais bazako souffrir? Bazako kufa la agression rwandaise. Oh, banguna na biso, bapaya, ba occidentaux, ba américains. La marionnette bango Rwanda, Paul Kagame. Pour détruire, pour qu'on ait la complicité de Congolais et la Kati. Nous sommes avec un problème mini, les Tambo Yamabele. Ce qui est autant le mouké la partie ouest de Mboka, on sent encore constant, même constant. Donc les Tambo Yamabele ont créé deux ans de Makassi, phénomène Mobondo. Ça, les Tambo Yamabele. Alors, quand on sous Karapi, on a pouvoir arrêter, on a mokonzité, on a s'auto-proclamer les mokonzi. Au moment où on va vraiment considérer comme on a été, nous les hommes de Malambo, de Manini, ma malédiction, passi, zala, parce que tout le temps, sous accord mon côté là, ancêtre, tout ça va bantou. Tout ça va bantou, il faut reconnaître tout ça va bantou. Bantou attend la principe, il y a environnement, la principe, il y a esprit, il y a ancêtre. Tant que toujours respecté, le principe pour l'été, ancêtre comme la Kanda. Même tu vas automatiquement laisser la Rwanda. On a la Mabélé. Tout le monde a habitué de Bounama et Ndendé. Comment réellement que les ancêtres ne peuvent pas bouger la biseau. Mais qu'est-ce qui s'est fait que le Bakamo ici la matin? Où la pouvoir y a yoté, donc on s'en Mabélé aux alliés à yoté. Conséquence, c'est un peu le haut. Robert Masolo oyo nikolizali koya ben le autorisation le Cameroun le Cameroun Italie royaume mini Congo to betali solo nango le lobo fongola matoi nanga ba tele no ba dikola ngai je télécommande na yo tikango vraiment na sei parce que problème o esengeli réellement que l'état congolais a tia makanisipe a tia sérieux la problème oyo faut koyeba ba ke bokozi auta la poche à l'état te bokozi auta la poche à autorité te bokozi auta la libota auta la famille le constat est que bakozi bi bazo auta ba signature bakozi ba bureau bakozi ba poche bakozi
conséquence tozomona tozoselama oyo lelo oyo tokobeta masolo ya royaume mini congo. Royaume mini congo azwi deux provinces, azwi province ya Kwango na province ya Kwilu, mais siège na eza na kati ya Masimanimba mpe na secteur ya Kibolo. Royaume wana na selon histoire toyebi ke mwana mboka le roi Lemba na Mutela Naro de mutu esengeli avandisa masolo na kati ya royaume wana avivre comme na mpona ba ancêtre. Bato komona lelo oyo mwana mboka Fabrice Zombi Tavanyoko oyo lelo azwa mpe bokozwa na bike akoma roi aza roi. Tokondane mutu te biso toali ba journaliste tokritikile mutu te, mais du moins tokotalisa bino bakongolais na l'état congolais oyo ayebi réellement ke signature eutaka na famille, oyo ayebi réellement ke ye azwaka notification ya famille mpo a reconnaître roi wana a comprendre la réalité oyo eza koleka. Après bino bandeko bosa ba analyse. Voilà. Vous allez, j'espère, bandeko nanga mbote bandeko nanga d'abord. Roi. Le roi Naro. Ya yo mbote ngolo. Spécialement pour na yo moko. Ile loko kutana bino. Bonne santé. Santé kimia vraiment. Santé kimia. Nzambe azobatela kaka. Bonne santé ya mabele na yo. Na pesi bonjour pour na ba Congolais tout. Oyo bozali bisika na bisika. Na pesi mbote na journaliste oya kopanza sango oya likambo ya mini Congo grand chef Lemba na Mutela Naro naza na secteur Kibolo. Na koloba boye bofungola matoyi po bolobi trop bofingi trop mutu na moto azaka na eloko na ye. Ngai nazali leke ya mwana kasi ya ba mini Congo nyonso o bakufa baza neuf batiki pouvoir oyo kitwaka claver na maboko na ngai na population na yo leta oyeba keno makambo nini yo salama na secteur Kibolo. Ngai soke na koti awa nazalaka na mboka nafandi na Kinshasa te parce bokonzi ya de groupe ya salaka na mboka na lelo tokomi komona koyamba mutu oyo yebite otunite oza na secteur otunite kokota kaka koyamba batu ndenge bazali oyambi mutu olobi oyo aza coutumier makambo nyonso ezo sala mawa na Kinshasa tala banzala tala mboka ndenge bebi siko zomona biso toza na sima na yo président de la république mutu wana yo yambaka bino population congolaise bino nyonso bisika bozali bolanda eloko yo Naro azokoloba nga nazaki na mini Congo te nazaki mwana kasa mini Congo bazobenga na Mutela Lemba tino kwa yeko kufa semet claver kitwaka atiki pouvoir na maboko na ngai pouvoir ezalaka ya kowela te lelo tozomona boye pouvoir coutumier mutu mususu akende kowela net ndeko na biso Fabrice Gefaboko Zombi osala Fabrice malamu Fabrice wana na yebi ye na ndenge ya cadre ke basali nano kitwaka zalaki délégué tango kitwaka kufi jamais ou pas ya kozwa pouvoir na ngai na makasi yona ye boza na relation nini na collaboration yo na ye bon ngai na minute oyo toza su na collaboration c'était passé mutu azwaka ye eza claver kitwaka azalaka ngendi kitwaka kufi ye pe makambo na ye esila mena lelo azo sala biloko moko kutu ezangi tina aza mini Congo te bino ba Congolais bozo kumisa ye o bozo landa ye ozwa bato tout partout okende na bango bateke basonde est-ce vraiment aza Congolais aza groupement ya aza groupement te basala kina kitwaka groupement ni tuyo ezanga Lemba na Mutela tala biloko ya kitwaka mukolo kufi apesi ngai pouvoir coutumier yango oyo simi mboka esimi mabele apesi ngai eloko yo mbeli poko ngai na kena ngai yo muto tikala ko diriger malamu neuf groupement oyo bazwi pouvoir ki mini Congo ba déranger mutu te neuf ngai naza 10e ye mini Congo na pouvoir na biso tosalaka na bangenyi ba délégué tosalaka na ba délégué kitwaka
Claver Kitwaka Tenda Kambi basali na ba délégué chaque mini Congo akotaka na pouvoir oyo asala kana délégué na ye eza ko kamwa to yo komona délégué basali na Kitwaka Fabrice Vobogo Zombi akoma mini Congo lelo national yo komona na Kisasa wa kotumba ndako na ngai ya tumba abrila biloko na ngai tu ya pouvoir muchuchu azana ngona nzoto ngai to botami na yete jamais bato ba jouer na musala mutu wana kufi yo zo ya susu keno ezangai atumba ndako akende ko peso lu pemba ko manima na ba militaire lelo ya mwana mboka ekota nzala chodo talibe na demokrasia yo Kongo mobimba tozana nzala tozana pasi tala bitumba mutu za kutimete ko yamba yo president fongola batoy oyoka wana ngai lemba na mutela mutu nozole ba mwana kasi ya Claver Kitwaka na yawa kala na zawa pona ba démarche ya mutu wana sala atumba ndako na ngai atumba biloko ebele oya pouvoir coutumier mususu azana ngo bon biloko aboy bino ba congolais total la ngona ngana vana secteur kibol na zala territoire masmanimba na zawa na lelo na yibite kozonga na ngai na kolala wapi na kovanda wapi ben sandi ya boye bino pe ba congolais boye sala soutien bo sala na eloko na ye ce n'est pas que na pouvoir coutumier oya ngai grand chef lemba na mutela na lelo yas bo sala ye soutien na yoka bato ebele toko tshaba bandero toko sala ba soutien bon na eloko na yo to bongo za na eloko na ngate parce que lelo watoza mutu na mutu azana eloko na ye yo président de la république Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Beto biloko yo tika biyamba yamba mutu aza groupement te aza de terre te ko yamba wana visite bokende kuchuta na ba secteur na lelo ngai mutu nazana kiti ya pouvoir coutumier ya grand chef mini Congo Kitwaka tenga na pouvoir bo comment ye Fabrice Vobogo Zombi dérangement okotola bato na bandako ba militaire soki lukuta bokoma yango lelo na lobai ke non na koloba passer na lobi na lingara po mutu nyonso mwana Congo a confirmer que non lemba na mutele lelo alobi na zelaki nyonso ya leta yebsingai to soloni na leta na makambo ya pouvoir oyo yango nga na moni ke non na kena suka po boloba ke na mutela ngo babomba ye alobaka te aza wap lelo yango na moni ke espace ezali na bengana ba miyibi wana tere bino basuk surtout bino basuk eloko ya bino bozoke na kupesa mutu mususu bo sukisa makambo wana Fabrice bino boyebiye aza mini Congo te aza pe musuku te soko tali mbongo na yo soko ezana ngo ba congolais tozotelangana mais fongola ba église fongola ba compagnie bato basala mais jamais ko jama nduki awa yo ndeko opesa ka manduki akitaka na wana secteur kibol na territoire ya Masmanimba yo muto opesa ka mituka yebaka pata lelo sukisa soki mbongo na yo lia na marque na yo ngai to botami na Fabrice Vobogo bio côté pona yo ka bino botami o ngai za manjita me koma manjita na zalaki manjita ya Kitwaka Claver manjita zanani manjita na zalaki chef de famille manjita zanani kalashi non manjita zali eza adjoint ya roi Congo o azana place on a place adjoint ndio la binge manjita OK tango mini Congo wana alinya kufa mutu azalaki manjita ye wana mutu akomba ka mini kwa place ya mini Congo tindenge na zali na kata makambo ya Kitwaka oya komela pe apesanga na mela mais c'était ko kamwa mukolo Kitwaka kufi Fabrice Vobogo Zombi paza wana na benga kaye yaka bino bokosa makambo ya kokosa yaka ayaka ngana sali cérémonie na ngai Kitwaka kufi matana ya Kitwaka zana mboka vers 9h Kitwaka kufi na tilisi cérémonie Zombi alibite ngana moni na kena ngai abimi na ba militaire na ye aye poto aye banda ko chanter longo kuna na nzela onga Kitwaka pesinga pouvoir ngana zana ba mama nazaba ndeko nazana bana kati comment yozo pouvoir mais ko sala ben sandi secteur na ngai lelo eza ko beba kokota batu mabe pona mabele yo eza na ngote ko filmer be sobe na ngai bamboka na ngai to ya ko bima kotoke no tala bamboka na ngai tala boye tala no kwa tigelanga ese ye Kitwaka babotami na ye tenda babotami na ye ngamu tunakundi tenda na kundi kambi na yo kuna Kitwaka Claver semeto tozana ye lelo ona kundi lelo basa ba grand chef mabele nyos ngana ko welelo kwa mutu te netu ye wana na boye na yo kashutu te
ye kombo na ye bima na kombo ya Minikongo na lobaki yango lelo na koloba bekolo nyonso bolanda pase wana lobi na lingala ngala zaka na mboka naza mboka te nayebi makambo te nazokoka pe kope matawa pase neza sika te na kosenga bakoko na ngai wapi bandako ya sima bandako ya boye yembe akata makolo bino mato bolobaka babotama na mutela to botama na yete voir même ka mwana wana ya la kisaka na video ka mwana wana kichwaka wana sa mwana kasi na ngai ko so batu na force ko kabula batu ba famille batu ko kabula okutu batu bien oza ko kabula mbongo ngesa wapi atongeli na pesi kuna musala ko tumba ba crime ko kotela batu na bandako biloko wana bino ba kongole bino nyonso bisika bozali ngai kutu na lobi yango lemba na mutela boluka ngai lelo na mwana keno na komaki na fin yango na ye na bimi na émission na yebisa bino ona zalaki na yango ya ko yebisa bino merci. Très bien. Voilà. Bon, ce qu'on a avec un partenaire idéologie, ma déclaration, il y a le roi Mini Congo, le roi Lemba Namutela Naro, comment est-ce que, en tout cas, ça détient la haute état du pouvoir naïe. Yemoko alobi clairement que Fabrice Cavadio ko zombie azali roi te. A participer le sous mon hôtel Sabako Zamboka, boti ka ko pesa ye confiance parce que azana ni droit ni qualité que azalaka délégué, ko ba délégué que na roi a précédé kaye. Chaque roi a comme la pouvoir na ye azaka ba délégué na sika wa chaka. Donc il y a des pouvoir na nous apesi bon mboka Fabrice délégation moko te po a délégué pe na le tout à tout le azali roi. Donc azali reconnu. Alors donc comme la mission la biso bakituna. Roi Namutela Naro, on dit bien mot que azali 10e groupement oyo akomi le roi. On dit tanga likamangwa. Le groupement na royaume na yoza combien de groupements? Bon na royaume na ngai na zali na 68 groupements. Okay. Na zo diriger. Merci beaucoup. 68 groupements ozo diriger. Est-ce que ba groupement se trouve aujourd'hui? Baza la fonction toujours baza ko exercer musala na bango. Oui, na lelo bazo sala musala na bango. Mi balende toza na bango awa. Moko ya fesi, moko ya territoire ya Masimanimba. Po se ba wana mususu ba pese ke bango nzela bazonga izonga na bamboka na bango. Po ba se préparer batala vuyeri yo ba miyibi bazo ko kotisa aza kutumete ko kotisa vuyeri. Toza na bango ami bale ba ko telema ba ko loba. Merci beaucoup. Mais le reste ba groupement se trouve là baza pesa bamboka ba sa misala bango normal Fabrice a dérangé bango te. Ba wana nyonso Fabrice ke va boko azo ko déranger bango te. Parce que ye mutu azo déranger ezaka kangai roi na bango. Po ebeba bango pe babe. Parce que nation na baby bango pe basani ni ba baby. Très bien. Otu lo balikamo kitoko awa na kobeta mbonda ke mokonzi autaka na bataleta te. Okebisi bataleta baba ba na ko reconnaître bokuta autaka ta libota. Le osiko tangu yo. Ozo luka siko o récupérer ba fonction na yo. O rester musala. Est-ce que l'État congolais a notifié déjà réellement que vous êtes libre de recevoir un bon conseil musala kitoko? Oui, wana papa journaliste tuninga bien. Déjà l'État a modifié ngai na zonga na mboka na ngana kendo ko bana musala ndenge ba baby ça. Oui, naza d'accord, ya musala musala na passé yango na sala. Ya banoko na ngai batika yango penga na sala. Naza na kusala. Parce que na yaki na déclaration yo ba yeba ba mona makambo Fabrice de Vaboko zombie azeko ne kosala kuna na page. Nazo kosala. Comment la likamoko te pense que mokonzi alingaka akufa na bokonzi na ye. Okufa na bokonzi na ye. Kala caméra wana, kala population ya mboka. Population ba reconnaître Fabrice Cavadio ko zombie en qualité de qui? Pas zoé lokola na mabele na yo. Fabrice Vaboko zombie wana na mabele na ngai azana qualité moko te na minito. Parce que azalaka na mwa qualité tango se mettre claver kitwaka bazo sala na ye. Mais na lelo azana qualité moko te na population na ngai kuna na 45 mboka. Donc azana qualité susu moko te wana nde to longola kuna na niveau ya mboka qualité na ye za tous les 10 secteurs na biso territoire ya Masimanimba. Azana qualité moko te ni ko yamba ye ni boye. Wana penga na lobi bino nde bakonzi ya mboka batu ya l'État batu bakotindaka ye aya kosalaka des ordres de kuna. Ngai na minute oyo Fabrice Vaboko azana qualité moko te ni moko te. Même qualité de délégué bo pesa kaye ezali susuté. Même qualité ya bozo reconnaître yango. Même qualité ya ki délégué azana yango susu passé mutu basalaka na ye akufa. Ye pe makamana esala nini ekufa. Ngai na kozwa oya ngai na kosala na bango.
na kosala gouvernement na ngai mosusu parce que bino bato kaka yeboye aza boye te parce que nga mutu ba mama na ngai baboti nga bazali papa na ngai azali naza pire congolais mama na ngai congolais papa na ngai congolais ngai pe naza congolais naza mutu mususu te naza rwandais te ya koya komenese ngai tala lelo ne bakomi komenese biso mpona nini mpona biloko wana ya lokuta ya moyibi oza na mabele te koskro kaka bato nga naza na mabele atelali mpe kosala bapesaki akende na fesi ntango akeyiki twaka atindi ye atala ye ndenge nini akoloba nini akosala nini akende territoire ya fesi komibenga ye moko amitie kitwaka mpe na bomoi amitie ngai nazali roi minikongo babandaki baactivité déjà oui abandaki babuso boyo noko deja na bomoi akomi mpe mokolo azokoka susu te aza membre famille na bino te aza membre famille te pour délégué bazwaka n'importe famille yo sepeli nango aza lokola kapita tolobaka lokola mboka mboka lokanga na mongola ngata mongole na mboka so bangole okotape mungalo vanda kuna baproduire eza ata kapita to bayebi azoki kapita lokola kaka bongo kaka ekolo aza ekolo ya bino te aza na nidwali qualité batiaki comme délégué tokende bongo eza boye nde nsima ale kovandaki délégué wana azwi mayele na bino ale akobotola bokonzi asotoproclame ke ye nde wa eza bongo siko bino na kati ya libota parce que mokonzi autaka na libota bino mosusu na kati ya libota comment est ce que boye kokóma na niveau oyo kelelo otika mboka na yo bino tofai moma bino bakolo pouvoir otiki pouvoir na bino bokibi bosundoli nini vraimen ekimisaki bino na mboka bon biso otuni ngai malamu journaliste ngai nakoyebi biso boye ke ngai nakimaki mboka te so nalongwaki na mboka ntango atumbi ndako azwi biloko aza nango ngai nabimi tozali na ndako famille mobimba tokosolola ndenge nini tokosala gouvernement ya kosala misala ya pouvoir na ngai ya sika nasali makulu nabimisi biloko natie na ndako nasali makulu se parce que coutumier wana so akufi jamais yokende kokota susu na makulu wana kitwaka tiki non ezaka bongo te il faut créer moto mosusu parce que population bako ko vivre nango na moto parce que moto wana ekufi ya monaki bongo alobi ke no atumbi ndako ngai na bimi nazalaka pe na kati ya ndako ntango atie ndako moto ezopela te mbala misato azongeli essence ye moko Fabrice Zombi azongeli essence ntango azongeli essence atie ndako mpe ezopela te na lelo kutu ndako wana epela malamu te kotala moto aboye ntango yo olobi te naza coutumier basali ndako tobombaka biloko lelo biloko ekoma libanda biloko bokoko lelo ekoma libanda yango omoni nzala ezokota mopepe mabe ezoko parce pouvoir elingaka na nzoto ya motu elingaka na nzoto ya coutumier ntango azotambola biloko kolia ezobota biloko tu ezobota donc ezalaka ndenge wana oyo lelo banda atumba ndako na ngai yango nayelaka banda atumba ndako na lelo vraiment nadimi biloko etikala eza libanda yango na kozonga nazongisa baaktivité wana tu parce bato bako kobika na maladi ekoti tala nzala tala maladi biloko oyo kopesa lupemba moto oza coutumier te kopesa lupemba ya force ya bamilitaire tala lelo ndenge akoti nzala bino nde bakongolais tolamuka pase na biloko ya boye neti nga nayebisi ye atika soki atiki te moto alandaka minikongo po aboma ye liwa na ye tobengaka ye moteba pase nga natikali na makambo ebele te natikalaka nasala retour soki ayoki te akokoma nani moteba ngai aza na bamama na ngai azao me ngai na vivra na mboka mama aza mpe bakoloba naza na bade coutumier bazawa na koloba wana ngai lemba na motela naro nazoloba minikongo. Très bien. Voilà, merci beaucoup bandeko nanga bozolo na tozala na mwana mboka lemba na mutela naro oazali roi minikongo. Donc il y a aussi des provinces ya Kwilu na province ya Kwangu. Serge Maïza la kati ya territoire ya Masimanimba, de ce masou vanda kama. Azo réclamer c'est parce que constat oazali les alliés vraiment amer. Et comme ça le bandela émission OK. Il faudrait qu'on ait ba question biso to ba bantu. Au tambola ka comme na corner nature. Il faut que respecter ma coutume. Yo ça ka la gouvernement. On a ministre quelque part, on a l'autorité quelque part. Il y a pas que yo peut oser la village, la bibliothèque pourquoi on préfère on bat il y a bien coutume on détruire la baninga.
pour le faire coutume la bino le temps la biki ngasa bangole yo le ngola oza peut-être ce qui muyanzi o le ko ngolo créer des autres c'est là ko dimango na ko dimango te pourquoi ce là le ngola o biso o ko deko bande ko basuku ya bande ko bayanzi ya bande ko baluba atoti kabisa le liwana yango de ko bomali le Congo oza ko sunga mo mboka fiti c'est que dit o yango zo sala ko mboka ko na des autres pas nzale ko timboka bitumba ko boma je pense que to zeba ko vivre le ngola nature na biso te to ba africain tout mo la coutume na biso le oyo tango ke beaucoup ko détruire pouvoir ya mokonzi bobe to le ezali ko le la wana ba ancêtre baza ko yoka ba ebe ko bota te mbizo ko bimate ba eko bipasi nzala ekoti mboka tale le okisasa o ke muke muke ba mutu ko tedi be c'est oui porter ba ko le la yango kisasa za ka boeta ba porter ba ko be bele na kitasa parce que ba ko ki mboka nzala oh à l'époque ezali ke ozomi na kokele mboka soki ate mboka outi mboka oye munene bakosekanga moke mpo na yidi na mboka mboka mai ezaka mapasi na mboka oye sante mosu auti mboka aye Kinshasa akolinga mumete te mpasa sokolelabi abino ya Kinshasa nzala oyo moto azoko moprefere akima mboka aye Kinshasa parce que mboka nzala ekoti te parce que kowela pouvoir oyo ezali ya yo te oyi okamata yango yo moto osala biro ya leta oprefere ozwa motu oyo lokoti na nzela opesa pouvoir mpo na likambo ya lokoso ya mbongo kotekaka mabele koyola bomengo ezalaka te mabele oyo concerne yo te tala baconséquence nango oza lelo oyo na le roi mini Congo aza kopesa badéclaration na ye azali réellement koloba ke mwana mboka Kavalioko Fabrice Zombi azali roi te mpe alobi clairement ke lelo oyo azali eza notifié à niveau ya l'état mpo azonga asala mosali avec impact na idéologie mpe alobi clairement ke oui bayebaka mwana mboka Kavalioko Zombi bayebaka ye azalaka délégué ya roi oyo aprécédaka ye mais lokola ye akomi na pouvoir na ye aza na droit ya kotia badélégué na ye to kotia bakapitale esala motema na ye mais Kavalioko asali asotoproclame ye roi abandaki yango depuis roi Tisoka azalaki déjà na bopaka na ye désordre wana tala lelo oyo ekomi na conséquence okende mabele na bango kuna désordre kobomana kozokana du esengi na l'état congolais tosunga Félix Tshisekedi Tshilombo tozolia mwana mama nani mama Félix Tshisekedi pamela mama nani mama Marti ta bato bazoboma nzoto ya boya mwana no Félix Tshisekedi Tshilombo ali kaka baye baza nzinga na ba bureau na ye bato ko favoriser baye baza na ba nid wani qualité donc senga kimé za lesika wana osala ba émission au poto la kisa l'état congolais ke linga bo balamu okomaka à la source pour ozwaka information ya solo kutana na famille solo na bango est-ce que vous connaissez muto asa vraiment mokonzi ya solo ya solo te mwana mboka Fabrice Kavalioko c'est mon émission titre na motema salo passe mingi numéro za la benga biso toka bakonzi tali ça réellement que soki mboka ezali ayo parce que ezali ayo te pourquoi pas soko solo la bovena ba ndeko kina pourquoi ko bosa ko yota ko yamba yo azala ndeko la biso tiswaka akenda à travers la biso vanda ta samusa ko vivre toujours à l'aise mais pourquoi luka on s'autoproclamer on va bien le coup d'état ya ngwana ti pas c'est mawa roi oyebi c'est la déclaration belawa oyebi que yo nous allons mokonzi à part les amis mokonzi mosusu te jusque là pour ça motu mona au délégué te est-ce que vous allez pouvoir rejoindre mboka no lelo oyo écouter na l'état nous sommes dans l'état vous allez pouvoir rejoindre mboka la yo ngai ndenge na soloni na l'état naza na tusu moto ya kovanda na Kinshasa te nazo kobima parce que l'état yebisi ngai bima kende kosala mosala na yo oyo akoderange yo tokoyeba yango nalingaki naloba nakosilisa na ngai na émission oyo avant na kotelema na koyemba nzembo moko avant ya koclôturer parce que bakutime naza na bango na mama na ngai bakotia liloba na kosukisa na koyemba kaka nzembo moko ya na kowumisa pete na koyemba nzembo moko na monoko ya biso ya basuku o bayebi ke no nzembo wana yembi elobi nini ola musabilima na la musa bilima nyonso po etelema et sentir que non la seule penda tika ki na kita pouvoir donc ko bakoza après alors par là tu peux ça vraiment ba merci mingi na mwana mboka fumu malakata mukishamvula à partir de Londres on a maso tu ko beta royer de luka ki roi wa mona la kate abunga parce que finalement kala ba ko lobate ye ya telemi abimi boyo kai
pour l'andaye, pour ça, analyse, ce qui est réellement que, par le deuxième assaut, qui a le couteau, mon oncle, c'est ça, Azuli Kamouna. Mon cousin, est-ce que la Fabiso, ma cousin, Olivier Bazin, Zinga, le président qui est réellement pour témoigner, pour voir là. Oui, ndenge na lobby, Bazali, nazana, groupement, Zalala, tozana yao. Actuellement, bon mon aïe, aloba. Parce que ça y a territoire on a Zalala, le monio, on a territoire à Féchi. On a ma belle parce que roi dirigé vous avez parmi 67 groupements, parmi 68 groupements pour les Katinaï. Kamata micro yango, yebisa réellement. Est-ce que vous reconnaissez beaucoup de roi? Béni les autres qui de l'opposition à Kinshasa. Oui, merci, monsieur le journaliste, pour que vous la parole Yakoloba pour témoigner moi mouké Bokondia Mini Congo. Là, il y a chef de groupement Zalala dans le secteur Lobo, dans le territoire à Féchi, dans le secteur Lobo, tozali 8 groupements. Ndenge na yebele ko banda bokoko na ngai, banoko na ngai, bakoko na ngai ya kalana banoko na ngai bakoti na pouvoir nga nazali 8e groupement na kati ya groupement Zalala. Na moni pe banoko na ngai na landi pe sima, na moni pe ba mini Congo oyo bazalaki na pouvoir. Na moni bango ndambo ya muke malgré naza mwa muke mais lelo naza sumwa muke te naza mukolo. Po naza na pouvoir naza sumwa muke te naza mukolo. Ni ne sali ke le oyo yo. Ko yo kata Kinshasa. Ko kimanga ba bengala ko na mboka na yo, na na yo ou bien ko eka ko potala ka roi. Non, ce qui lelo nazomona na kata Kinshasa poto yeba po désordre de quota parmi na Bokondia Mini Congo mama na biso. Mini Congo po banda ba koko na biso banda ba mikolo na biso pouvoir na biso Mini Congo ezaki na désordre te. Pouvoir na biso Mini Congo tozango yeba Mini Congo na kufi usu a remplacer nane songolo pakala tel boy. O akufi o a remplacer tel. Ye wana tokolandela biso nyonso. Mais lelo eyeko bima de Mini Congo. Sur les 2 Mini Congo yango to yako yeba vérité. To yoka lokole makambo ekomi na maboko ya l'État, to yoka l'État nana choisir o alobi ke tala Mini Congo oyo bino basuku, bino bana na yebo ko landa sima. Yango na lingi na yebisa lelo ke tomoni groupement abimi Mini Congo. Lemba na Mutela naro ye wana ba confirmer ke Mini Congo obisa basuku tokolanda ya secteur Kibolo, secteur Lobo, secteur Bindungi et secteur Ganaketi sur 68 groupements autozali lemba na Mutela ye wana tokolanda biso nyonso tozala na sima na ye nde babengi Mini Congo lemba na Mutela devant ya l'État. Tout ça toujours continuer bon c'est comment est-ce que moko ya bayo bazo kamba na mabele ya roi na Mutela lemba na ro comment est-ce que as lobby clairement petit témoignage na muto c'est balanda parce que Mini Congo ba bi ezalika ye wana o population c'est bolanda donc ba bango ba ko reconnaître Cavadio ko zombi te babi bazo benga asa usurpateur donc mutalemi dans la carte na mboka la bango là tout le monde déjà merci beaucoup na écrit maintenant la caméra peu pourquoi pas la maître Mario Semeti Ozanda Biso pour baké Moussa Ozo Salama toujours kitoko avec la collaboration ya Chouchou na Kuinga na la grande dame à niveau la presse de Rassima solo 2 fois tête au côté ma autour de Batsu nani biso azali qui azali parmi ba roi na zongi pa na yo zongi pa na yo autour landa moko ya ba bazaka kati mabele na bino ko mo consulter susu à part ye musu azali bazami ba nani musu ko kali sabiso komone nani musu nani azali pene na yo tozana soki na lobaki boye komoni moko bazami bale moko auti koloba déjà Zalala na lobaki na zana mibale to tikalaki na bango awa tozana Bukaki Pango tozana ye awa aloba pe na secteur Bindungi tozana ye aloba
aza ya secteur bindungi aloba soki ayebi nga te aloba soki ayebi ngai mpe aloba OK na yebi ke non eza lemba na mutela Minikongo voilà awa tozali awa papier nde papier très bien tozala besoin ko aider l'état congolais tozala besoin ko sunga population bazala na biso le tozo combattre na mboka to combattre nini corruption to combattre le kuta to combattre kimoyibi to combattre désordre to combattre kibongayo olinga te ozala parmi ba point wana mabe soki oza ko reconnaître réellement que papa lemba na mutela naro azali Minikongo ya solo solo otala caméra wana okoloba soki azali les activités betsa mbongo ya ndenge malamu nekolanga chuchu na sunga biso première question deuxième question Babousi Zombi Kabadioko na royaume na bino aza nani azali mutu oyo oyo kopesa confiance aza mutu oyo okosia boka ikala matondo na bolingo ya tata Nzambe ya Pongtulendo ngai nazali chef na groupement Bukaki Pangu omoni makambo oyo bayebi Seigneur Kulumbimbi bayebi Bukaki Pangu kobanda Masamuna kotatina ka nakatoko matina ngola feshi tino likolo apa naro namutela lemba rebi mutu mususu te azali 10e roi 9e roi ezalaki kitwaka clave semeti biso etake ba chef biso etake ba kondi oto simbi kwango kulu totambolaka na bomama na biso ezalaka o soki alongwe mususu ko remplacer tokoki kozwa jamais mutu mususu ya famille mususu akota na famille na biso lelo makambo yokeli biso ba problème lokola na este Goma Kivu nakoloba ete na bolingo ya tata Nzambe ya Pongtulendo Nzambe ya bakoko soki na mutela te nga na yebi mutu mususu te yende roi ya bakongo nyonso yende roi ya basuku nyonso oyo balobi oyo bazoloba na kosenga na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo etake garde de la nation ti lelo mboka ndenge ezokufa mboka ekomi na baproblème eza mpo na vouloir na ye moko po ayambaki bato oyo bakoza na esika te lelo oyo lokola ba vrai roi batelemi balobaki te bazwa baye misusu wana batiaka mopanzi bamiyibi wana bacommissionnaire bakende mopanzi batika royaume na royaume coutume na coutume clan na clan oyo te basala makambo ya mboka ko ya Congo ngai nayebi mutu mususu te a part lemba na mutela naro kobanda Masamuna mata bamboka na nyonso kinzenga kinzenzengu nyonso kuna likolo yende mokonzi batikeli biso 10e roi oyo nyonso wana toyebi bango te. Très bien. Comme ça, c'est bien. Wow! Monde robeta bababi babombaka milinga te. Moto bombi ozi moto ofiliki milinga ekobimaka. Monde so beta quelque part c'est que likambo ezali. Merci Bamoto mingi pa ya Prince Minikongo Mario Semeti peut osenga vraiment ba grand notable ba suku ya solo solo lokola mwana mboka honorable Makengo Charles en tout cas musuku solo solo ba dossier talibine c'est beaucoup tapé la kati to ba ko sunga ka royaume Minikongo po ekende liboso pe longo la prof Félicien Mundai to continuer awa to za le roi Lemba na mutela naro oyo l'état congolais a aussi notifié apesi vraiment bokasi na mpifo wana ke azwa esika azonga na mboka le mokozi okozonga mboka kan kozonga mboka totiaka mokolo te mponga na kendeke makolo boboye kopesa biso bamoyen de déplacement longo na secteur kibolo tiawa kobeta makolo tina ko tiawa banda na kota na 7e mois na lelo gouvernement etia biso nsima ntango etia biso nsima yango ozomona biloko oyo ezosalama
nga natambola na makolo kozonga na ngai na chaka date te okoyokela nga na komi na mboka na ngai natindi ba video bazoyamba ngai yo mpo moni ya solo moto yango akomi nga na chaka date te. Est-ce que l'autorité de l'État bandimi ko accompagner aussi comme na mboka na biliko ba kosala ba cérémonie esengaka de manière que officiellement mokili emona nde bafete ezalaka mpo okosoka comme na bele na biliko biso na ngombe ba feti. Est-ce que l'autorité de l'État bapesi déjà avant ya koaccompagner mpo ya kosala ba cérémonie wana? Oui, ba soki nalobaki ke no ngai nalingaki naloba ntango na kosilisa nasala émission. Se so nasalaki émission nazosala émission parce que na clôturaki déjà na bango na ngai etikali kokutana na mboka na ngai basala service na bango ndenge esengaka à part nakezela bango nasilisaki na l'état déjà apesanga nzela nazonga nakende kovanda na chaise baya okutanga wana. Très bien. Voilà, à tous les dans l'État congolais, vous avez deux poids deux mesures. Le roi Lemba Namutela Naro, le roi Mini Congo, vous reconnaître que binomo comme Tatina qui note l'État. C'est bon, mon équipe Mikana à partir de la famille, vous landez, vous dossier, vous menez une investigation, donc on découvre qu'il y a une qualité, il y a royaume Mwana Mini Congo. D'où vous pouvez notifier. Alors, quand l'État, l'État wana kaka bino l'État dit 3 fois to boy bon ma des ordres le bito mo la te zipatem ça de ma côté que yepe azo le bagay pas ali roi a bimisa mikanda que voilà o mikanda o l'État ka pesi ngai parce que mikanda ko bimala gauche et ou ta la poche de l'État mikanda ko bimala droite ou ta la poche de l'État tu sais c'est l'État réellement que ceux qui ont besoin qui a mboka au Congo mboka au République démocratique du Congo et que la kimia peut pas respecter ka ba valeur na biso à travers ma signature na biso tant que opesi mutu moko reconnaître officiellement retirer automatiquement ba document et pas mutu o moni que azala ba ni droit ni qualité peut publier automatiquement que mutu wana ana sous opposité pour permettre que bitumba banzoko batisi le mola rapace batisi za banani et ça bande ko bazo luka ko kele ko s'investir na royaume Mini Congo kwa kele kuna ke osala misala atonga to entreprise ou bien ça ba usine mais na so ba le bien roi ba di sika wana ba abisi mukanda o ba abisi mukanda royaume mona e ko développer ndenge nini o ba na droit en tout cas bo retirer ba document et pas naie de manière que matisi e mona passe tout ba banzoko matisi ezali population ezali ngai na yo autre luka ko sala misala kuna mutawe ma passe ba mboka ezali l'État il ma pe kilo mboka ezali l'État beaucoup de gens vont mettre la souka même tu ça ba mbote mingi pas prof la pique peu le président David Zozamaku Anissé le grand caméraman a dit que tout ça dans les sites de nous c'est que kitoko j'espère que bande ko boza na sengo qui mezalia OK la lingi na tigela siko roi tant ba le ba muke roi pour moto tabone maman te moto abota baba mo ba tabale ba muke après ce témoigner pour bango ba simba pe les beautés dans la kimia. OK maman ko ko matin mo se mo muke pe ba suku muke to ka ba muke ata ba suku ata ba d'abord vu kwilu kwangu bikolo ze bele sikana o roi azo kamba tala nzembo o mo di ke zembo ko pesa esengo mo ba ko tsaka na ba mo di kongo mama shishi na sunga biso pesa liko. Merci papa ngai nazali mama na ba mama ya clan Kimwenza nazali mwana lokola ye mais na minute lokola ba mama na biso batikala na famille baza na mboka ngai nakomi mama awa na Kisasa nakuloba ke Zombi azande kuna biso te toyebi koko na ye te toyebi mama na ye te pona komona ke biso bokonzi na biso basi nde totiaka bakonzi soki toponi tolobi na famille ke biso tokotiana mutela tokotiana ndenge topona na mutela ke na mutela ako remplacer kitwaka nde yango totiana mutela ba mibali batelemaka te apa bakesa bakosala na mutoto che bango bakotuna biso ba mama bomoni nini nani tokoko kotia na famille et puis tolandaka pe ça dépend âge oyo aza mokola ba mibali nyonso ye wana tokopona totalaki koko na biso akomi mokolo toponaki na mutela ye nde akokitana koko na biso azokufa Zombi azalaki na mboka ndenge alobi akendaki alobi koko nga na ye
poko ayebisi alobi yo te yo oza na famille na ngai te ya solo moto bazopesa maloba bu okende kokontinue kosala makambo oyo ozosala ayebisi yo te azoluka mwana kasi na ngai na motela na motela akomi asali apesi yo nyonso akoki kopesa ye ndenge aza wana nyonso ezalaka na nzoto akoko na biso eza na nzoto na ye biso zombi papa toyebi ye te soki aza motete soki aza moluba soki aza ekolo toyebi ekolo na ye te aye komema desordre na bota na biso mpo nini bazwaki ye delege toboyi ndenge na motela alobi toboyi na mboka na biso mpo abomisi ndeko na biso ya mwasi alandi ye ake kozwa ye na mboka aye na kisasa nga na kosalisa mpo nga Minikongo nde ngai nde omoni bato ya mboka mpe erake aitimide ye na mobali na ye baye kisasa na bana ye baye kisasa wa mwana mwasi aye kokufa na kisasa na kobota soki ye asakrifia ye biso bakolo famille toyeba mpe teke aza awa mpo nga awa na kisasa naza mokolo ngai nyonso bayaka na kisasa na ndako na ngai totikala komona mwana mwasi wana na misu te na ndenge akufa yaya tolela atika bana wana zombi abloka bango bayebi biso te mpe akenda kolakisa mwana wana onde kitwaka nga soki nakufi ye nde akozwa ayaza ye abotamina na motela ata ngai te ata toza na mabumba mama toyebani nili na libumu na ngai ni libumu na ye mama na mokolo mama na ngai leki aza te ata oyo etangaka boye aza te papa nayebi ye te po ndenge nga na koli nayebi bakoku na nga kameme nabotami na mboka natal te nabotami na mboka mosusu me nayebi ke biso na famille na biso toza motu kombo zombi kavabeko te kavabeko wana mpe nayebi yango soki na basuku eza naza mosuku 100% ya kibolo kibolo peshi minjimba kilwamba bamboka mahata moso ba kibolo en tout cas kalenu à l'aise tulenu nyimbeni mumamba koshikilia ngo kumutu kalenu bien kumwe na mutela kikwisa wonwani wonungi weka tsuka kikwisa lomumona lomuyamba buna lusaka ka ngindu kana zombi benu belufa benu belubela luza yako hata kepila hukuni lukwata ngobudika bimbala lukwata ngobudika makela lukwata ngobudika mabuka lukwata ngobudika tsombi nzale lukota loyika bubuka yeba tata yeba mama buna losaka dibuze bakulanda ka zombi betu tuna toyuka kwetu ba mindede benu losala kuna mahata tuluyuka keka kasuna toyindula kedi Voilà, merci beaucoup. Bonjour, la témoignage de maman, un message pas dans les relations à Soukou, vraiment la Kisukou. Mais mon cousin, le baki, aux autres qui pouvoir, là, ça qui est beau, mais ça y est, Wanani, Tiswaka. Tiswaka claver. Ok, bon. Donc, il y a un pouvoir. Est-ce que Tiswaka, à Bazaki, peut la banane, la carte, elle est beau, hein? Oui, nazana, bana bazali. Noko salaki na basi 6, bana kuto kontete. Zata mona mozo kwa accompagner bazali. Bazali tozana bango. Ah ouais, c'est ça. OK. Nazana bango. Ah ouais, c'est tozali bazali. Isika tozali awa na tango na opesa émission bazali. Hop, bango to bata moko bazali ba pied. Yona. Bon. Mozo ko bien? Mozo misatu. Ah bon? Ma famille a prédécesseur. OK. Ah. Papa, grâce à mobali moko le bas. Attends-moi une minute hein. Papa tolingi oyebisa biso parce que bio bozali bana ya mokozi azali na bomoi aza sosuki lelo asati kabiso. Mais comment la siko kelelo oyo apesa pouvoir epa ya mwana kasi na ye. Comment pouvoir oyo apesa ki
Zombie Cavadio quand il dit que pouvoir les alliés à binoté et qui n'a mon aïe. Bino ba bosana pouvoir na munda pour la bino na kata libota la bino. Parce que bosana ko message ni ko lancer et pas ba cause ya moka na osili ko salima na kata libota la bino. En tout cas, ngai nazali mwana ya mini Kongo Kichwaka. La caméra wana. Ngai nazali mwana mini Kongo Kichwaka. Mama nanga kumuna ye wala mumbande mini Kongo liboso. Nanu banda tata zwanga ya botanga yi. Na yibi kumbo zombike. Namone ye pete. Na lelo yi ngana yebi yete namone yete. Lelo yi lukulo batata bokufi. Tata oyo atikali mususu kumune nani namutela. Oyo tata oyo akufi atikili bukunzi. Problème ya zombie biso toyebi yango te. Na kati mbuko na biso amekate achepe lukulute. Voilà, merci. Bazali Abdali 6 bana ya mémoire pas où tatika ki biso bon mo tatika ki poser pas ya namutela lemba naro. Bazali après c'est pas c'est cela montre réellement comment est-ce que moi na mboka lemba namutela naro bazali roi actuellement to collaborer même là libota ya prédécesseur mais comment que faut parce qu'à la fin ya édition ce mukalolo donc c'est que maloba suka et pas ya mokonzi lemba namutela naro roi tala caméra wana tala population na yo message ya suka ozala ngona autre lobby a au moins que to lobby en moté to battre kata moté mana bimisa pesa bénédiction mabele na yo pour kimia et parce que les choses kende bongo kutali mbeze bimi mayebo bimi parce que ba faire que to bimi ba mbopé na sengo quand même. Oui, merci. Ngana le baye que non c'est beaucoup ko bosana te ha to baki maybe ngai so kena le bibo que non na suka ya émission na kocha nzembo moko oya biso basuku so na lingana ba na lingala passer ba congolais tout bayeba na minoko mususu bayebi kisuku te bayoka bayeba pe bamona nga pe balukinga makasi abombana bandana na Kinshasa abombana alobaka te ngana lingaki ba miyibi baloba basisa malobe sila tango malobe sili ngai tsiko kolo pouvoir na juste ko na mokero na koyebisa bino ba congolais tout ngai yawa naza na fe ya clôture na lingaki na loba congolais nyonso ayok mais na nzembo na kotia avant na zo clôturer na koyemba yango na kisuku yaya kula mugisuku parce que territoire de feste na basuku molele muto na basuku yeso ndo butona ke sam tibe na basuku tete balu bebisa mambo mama mbongo yene bakwayo zaina makwa mini ko ngaluwa kumbongo mini ko ngalomba kumbongo mini ko ngalomba kumutuki makana riche deja mine ya kudini avant mukumanisa isha mukunga y clôturer zubana mene yende clôturer déjà yesia mukunga yakalaga hotelema imegibika mwana mshete ndambu basuku ba monika masonga penda mutuka na musuku vraiment njugu kudega bizoba buna lokon bene basuku penda surtout mutu ne muyuka niyo tala kumani mamangandi kenin vraiment kina kimande pangi banga nzambi banga leta wakota bolo aka meni telemi ma clôturer mission le monde fait ba photo ya mwana mukunga parce que ye clôturer hana meni penda kitwala clair preka shisha place ana itelemi ye nika gakima gamoshi le sepela Fumu Malakata Mukisha Vula bolandi komate to solola na le roi mini Congo le roi Lemba bolandi komate to bese baso kitokora le roi na mutela le roi Lemba na mutela na ro komate ka pesi ba éclaircissement na hôtel pouvoir na ya komate komina suka merci na écrit di mateta merci na mwana mboka Anissé le grand caméraman de guerre merci maman chouchou na kuinga na pe merci ba de kozaki belé on a biso partout ça vous allez on a bien à la présentation Fumu Malakata Mukisha Vula si vous allez yebaki nous sur l'équipe kitoko ma photo c'est belé bon ma photo autre moment appelé comment est-ce que papa de roi qui soit kalabo mo nenda kutaki na le roi des Kabila ba malaki kitoko ba reconnaître qui est la délégué pour moi tout ce qu'il y a photo mon nene autour là c'est moi mon équipe peut-être aller pour balancer ma photo ma photo mon souvenir comment est-ce que royaume la bango ezalaka pour composer avant que moi na mboka Lemba na mutela naro azwa pouvoir na ye. Ça n'est fini. On se retrouve prochainement édition de Sika. Je vais rester pour ce programme Yamode Kolo et vous s'abonner massivement, vous partager partout. Partout Bamona, Bayoka. Oh moi c'était
akanga kati abenga kusa balimo wana tokosala bazwa réponse ndenge atimi ya bayi. Mene ya kulinisha mukunga mukunga misha mene mukuma ke bapangi basugulo yuka to yimba abwa mumulonga lokala boy mini ngwasika tsamini keba mo kulanda yimba to kulanda samukome mukungo ye yimba to yimba bwa buni akamba mukulo gusizo samune te diambude gusila mukulo kamba mukulo gusizo kamba mukulo gusizo kamba mukulo gusizo kutambe wo imani zagan wana bikuma ya kunja Minikongo mwana tu oh makunje makunji akunje makunji akunje makunje akunje makunje benu bana nisayi kuzine dia makunji mundongo mukibaka makunji mundongo mukibaka lisongile bosu bwele ler kibaka kenzu bwele kibaka kenzu kende tu droit njupi yekwende kitoku bosu bwele kubutuka atibutuka kifumu yandu teki yala buno kofwa yandu ruvunjingana yandu piwo butuko mkakemenga buno butuko mkakemenga mukufumkine mukote kwende ya kuisa hausame ni makunji mundongo mukibaka abwaku makunji mundongo mukibaka abwaku mwana mukhashi wosala ka yambere wobuto panja kuyakwa yala kifumkine ukalinga abwaku mukakorwa ingano wala bano wabara mo face wabara mo mindini minimboni yemesu abwaku sala na meni yanmboni yemesu fumu kitele Minikongo lemba namtela naro yanundu yatulande betbosu abwaku yuka hikoloni abwaku oyugune mbani sawe bunde bu yebunda tungula nango tungula nango Oh,